porte-monnaie magique te ezaka lokuta moto so osala porte-monnaie magique c'est que faut sala ba porte-monnaie belé pour na yo moko ozwa mbongo oke opia bato boani porte-monnaie magique ezaka na émission azobimisa beti babelinge bimi eza lokuta eza bachimie ocomprendre kodia nde ezaka solo kodia eza pirement ancestral kodia eza ya solo tokokende mpe na bandika te oyebi mbasu basalango te mpo ngana tobwaka nango mbasu basalango nde mpona babitumba oyo tokokende pena na este na frontière na biso toclasse bambasu seke bango to bakokota na mboka na biso dans 3 heures bita makolo ekomopola bango baobunda ndeni savoir par rapport ya sortie médiatiquement bakatio bango te kosala awa babive edi jour ya enterrement na ye akolamuka basala numéro moko akolamuka mpona mwa 5 minutes seulement apesika bakongolais mbote ya suka après azongi na ye susu na liwa. Est-ce que numéro wana mpe ezalaka eza possible na spiritualité? Bato wana balobi bongo nalukela bango espace na Maboke TV. Olobi bato balobi bongo nalukela bango espace na Maboke TV. Eza maître bizuki azamuta Maboke alande sobe na vie de loin. Bonjour, bonsoir amis fidèles internautes, bienvenue sur l'émission Awa Biso. Vous allez remarquer que je suis Libanda, il y a confort Nanga, c'est-à-dire je suis quelque part à la République démocratique du Congo, dans la Lufu, précisément dans Lufu, dans Flat Hotel Nabiso, au restaurant chez Maman Esther. Nabiso est dans Lufu, il faut Oya et pas Maman Esther pour sa référence, il y a Bana Mboka. Il y a mon message, nos bobis qui n'attendent partout. On a informé Bino Moussa, on a l'état que les rois de la presse congolaise en direct qui a Luanda et diaspora, défenseur et drapeau à Zanet Koto, l'homme de Awa Biso, dans le bas qui toujours dans le salon bien, dans le tambo la pose à la caille parce que même Awa na Congo, ils ont Biso banini quoi. La petite mbote n'a pas tout bas soutien na Ranga, la petite mbote n'a pas Franck Lukasa, la petite mbote n'a Yarobi Vision, la petite mbote n'a pas tout qui a ma lumière à l'emba, la petite mbote n'a pas tout oyo ba komela kingai, n'a pas rendu de côté. On a encore une fois de plus, et au coup na docteur Dieu merci Kimbango, webi mon toazo pesa biso ba solution na makamune c'est belé, dans mon botali ba produit oyo na ba produit naturel oyo ils aidé ba mibali ils aidé bandeko basi ba produit ya banduta ba produit ya ba maladie belé ba hémorroïdes bani et tout c'est-à-dire mon colomba pe na Siborge na ba commande bo sala nga yeyo na yo yambeli bino lisusu ye mbala mibale na to sola mo mon quel lisusu à part makambo etali bokoko to za pe lisusu na ndenge ya spiritualité to développer mon muke na docteur Dieu merci Kimbango. Bonjour docteur. Bonjour. Bonne santé. Kitoko Nangola Nzambe. Donc oui même to quitter le mbango awa parce que bah produit tout ça qui émission l'autre fois de to soleil mama Mbappé ba Siborge résultat ça pena positif d'abord félicitations. Merci. Bangolais ba isinga na ba congolais ba bisinga na biso pena tout cas félicitations bazo de la ba stock qui sous support et ça la bango bien quoi mais ba stock déjà to yena ba stock au la bango yango ba stock e na tineli bango ba bazali banda mboka na tsheli bango en poussière voilà pona ko boya mo ba dépense na ndinga ko tinda ngo ba EPC quoi donc azawana ba maladie otangi wana mais stérilité pe la stérilité ezali masculine féminine bambasu banzoko foko lobela yango po tozana mposa tosunga couche sociale nyonso ya mboka na biso pe ya libanda. Maintenant docteur Léon aza déjà to sur moi muke na domaine spirituel ozaka mingi makasi na côté ni na spiritualité. Bon, domaine spirituel soko za nango solo biki oza makasi côté côté moso oza makasi c'est que la spiritualité. OK. Parce que spiritualité et englobaka mamutu o etali na domaine spirituel. OK. Même mutu oyo azana ba problème peut-être ya mikanda. Peut-être akindaki na mboka moko songolo mpakala ana problème ya mikanda ya spiritualité et le kaka. Mutu moko azana problème
il y a pas entrée financière. OK. Soit cause la que au travail dit mais entrée na epena par rapport ndenge fallait là est faible. Et le que ça la bongo est par rapport impureté spirituelle est moins trop. OK. Ou bien ouverture est moins trop côté famille. Soit ba place photo que na ko balela miskel. Ils avaient bien m'embébélé. Mon souper le pango kaka oyo ke ko futela. Ils avaient bien m'embébélé. Donc ba entrée il y a spiritualité négative et quand on a ba porte belé. OK. Yango moni tango mutu. Peut-être net tout ça en espace na biso ya makai c'est chez maman et peut-être au monde ba ba oyate. Mais place ça kitoko. OK. Il y a évité est que tango zo ki place o akutaki nini? Peut-être tango zo tongango. Monument basala ki quelconque tango zo tongango nini oyo bato bazo loba loba peut-être que banzinga bato na ye baza pembeni bazo tala eloko yo mundisa biso. Oyebi nini ba osala to yebite. Alors esengaka il faut que ça lango ba messe. OK. Ba messe ezalaka na basango te. Messe engeloba to sali cérémonie spirituelle. OK. Pour na koyeba ko laver ba impureté nyonso pour na kotia propriété pour muta tambola ndenge nzamba lingi. Siko na ka ndeti ya bana poto nde utikoloba ke peut-être difficulté ya mikanda donc sous ces na ba malédiction, c'est-à-dire moi bampoka ba lourdeur mo eza vie na famille na quartier na ye moko peut-être etambola eza pe moi bien te parce que belé ya bana poto mosusu bakenda pe poto na mbongo to mosusu ya kimoyibi bakolo mbongo wana balelaka bayimayimaka ekanga pe makambo mosusu eza mama mikanda. Alors siko ndenge oyo oza awa na Afrique na précisément na Matadi siko ndenge nini otravaille to fonctionner na bakandeti ya bongo ya bato baza misika. Bon, et là on a vu son Miguel, spiritualité à la frontière. OK. Ils en ont belé, ils en ont poto, autant ba combo te besoin mission. Pour mambo yo, tant que docteur, faut y garder ba secret. OK. Mais tout avoir kana mo musika. Ngana na site na ngabla na sala ba prière na. Ko tshela bango bango ba mona ndenga na sala mamu na. Na site wana eza shit do. OK. Mais na shit do wana ezaka na contact parce que mboka nyonso ezaka na mai. OK. Mboka nyonso ba mela mai. Eza na mboka to ba mela mai te. To sala ka contact par rapport ya mai. Yo kuna na opesa on mambo ko sala na mai, ngai bana ko sala na mai. To sala contact apata ba kombo apata ba photo na yo. To sita mambo nyonso e okende prepele. OK. Ouais. Et là le mot passer. Ouais. Donc c'est possible bana poto boyoki bino mo boyoki. Oboke na bino pete paton so c'est pas bateau bagenda ko bola bino ba faux prophète moro boye o tom so bato moro boye pe basala ka makambango siko docteur à partir ya musika ozana facilité ya ko orienter mutu aller pe na purification o salve ba service à dicter solution na makamne à partir ya musika mutu akozwa solution na mamunae parce que nzamba za universel nga nazo orienter yo mambo ko sala kuna ngai be awa nazo sala. Donc toza ngana yo toza na même esprit mbala moko au monde baloba yo tozo gêner. OK. Ata yo za na poto ngana za so to bito gêner herbo si herbo to sala ngo. OK. Et ça très facile parce que spiritualité za na frontière te. Peut-être bana poto musuba o mona ke mendeni type ngo alati ba bazebulate banzambalate ba mettre mususu bazala. Est-ce que oyebi ndoki ndoka tshaka manzaka kwa ko grimacer. OK. Ndoka za kani makase no mona mettre mususu atie ba biloko mona atie ba poso nyama atie ba boyi wana za grimace eloko sala ke mutu ba pese ba félicitations eza musala. Ba résultat oyo musala ezo pesa na tante bon na émission mususu pe na ko sepesa bango na tape nzambala simple nenga sala ka boulot mais au contraire ko mona ngate o na tie ba nyoka wana tie ba kodia na tie ti wana ezala ka ba grimace ya ba maître belé na za maître te mais na za docteur traditionnel na spiritualité pe na physique. OK. Donc c'est un peu ça. Siko, qu'est-ce qui t'a fait que on apprendre qu'est-ce qui t'a fait que non on apprendre spiritualité alors que yo zanoka docteur ya docteur traditionnel mais ngana banana na retraité bato physiquement ngana banda pena na spiritualité. OK. Parce que naza mwana ya BDK
ya prophète ne mwanda nteni oui donc na banda nde na spiritualité nde bayaki kopesa ngai nde sikoyo bainstruction par rapport à physique comprends donc soki lelo omoni bambape ezosalema omoni basiba oyo ezosalema et ça c'est pas pour rien ozwa conception ya kosala kisi wana et puis ezobikisa mpe bato eza kwanga na poisson te na otobimisa kisi mosusu ya kodimine neti yo libumu boye nayeli yo mpe yango naopesa yo mwa libumu ekita bato baza na mposa kokita nangola bayibomela kuka mingi kuka ezopesaka bato malibumu donc kisi wana kodimine libumu boye ya kodimine libumu mpe ya kokitisa poids moto mosu akozala na 120 kilo aza na mposa koma na ba 80 ba 70 nasali kisi wana deja yo moko komeka yango mpe bamona so libumu na plateau te sika bolongolanga ata libumu yango bazoesiste nakende chine azopela azokende te ekita nano pardon mpo bazondima te kende soki ebisi moto oza na mbongo te baondima te kine sanga okende bakine sanga okende banini kisi ya komela kaka esili libumu kisi na durée ya combien de jours bon ezalaka par rapport à bapoids okokita 10 kilo na 1 mois ouais okokita 10 kilo na 1 mois donc soki oza na posa okita 30 kilo seke efosala 3 mois ya komela kisi wana et puis libumu ekiti na puwa nyonso ya nzoto ekiti mpo ozala mwa supplicité ekota alors docteur sikoyo ndenge olobi makambo ya c'est-à-dire baretombe c'est-à-dire basalaire ya bato baentrée ezozala ndeti faible soki salaire ya moto eza par exemple $200 eke mosala oyo asalaka azomérite azwa $200 siko ndenge nini na spiritualité yo osalaka ese multiplier baentraîne ese multiplier na moyen nini okoactivele ekodia porte-monnaie magie eto nini te ngai nasala na porte-monnaie magique te ezalaka lokuta moto so osalaka porte-monnaie magique seke fosala baporte-monnaie ebele mpo na yo moko ozwa mbongo oke kopia bato mpo wani porte-monnaie magique ezalaka lokuta eza lokuta bato tu basala yango mpo na ye na mwa sachet na ye na émission azobimisa betibeti babelinga ebimi eza lokuta eza bachimie acomprendre kodia nde ezalaka solo kodia eza pirement ancestral kodia eza ya solo peut-être kodia na bino ekota makila mais oye nango olobi naza so na posa eliaka bato te na purifie yango na kopurifie ou soit kodia na bino moko boye ezalaka destine na yo mais moto moko abotola oyo yango asalelaka yango wana boza tozwa yango tozonisa yango mpa na yo kolo nango tokosala mais porte-monnaie magique ndeko nango eza mama na baaventure ya lokuta portefeuille ya chance soki portefeuille de chance na porte-monnaie magie eza mamba lokuta porte-monnaie de chance ou bien porte-monnaie d'ouverture eza ndenge moko te na porte-monnaie magique porte-monnaie d'ouverture to porte-monnaie ya chance eza eloko oyo ntango oza nango na nzoto pato tu okosala ekomemela makambo voilà mais porte-monnaie ekosimba po oza deja na eloko ezo atire bachance nangi na rectifie eloko moko olobi ngai alobi teke na multipliaka basalaire ya bato non nalobi boye moto mosusu azosala mosala omoni mpena ke neti bato mosusu bazoteka na boutique omoni mpena azoteka mais ntango akoya kotala barendement na ye mbongo eza te mais mbongo ezokende wapi akoya kozwa baida mabe no peut-être batravailleur peut-être banini mais okomona eza baimpurité spirituelle ezoya kokota na bamamu na ye neti moto azosala na bar azoteka te yebisanga neti espace ya kitoko boye azoteka te akosala sortir ndeni soka nango akosani akokanga pa mpo badepense na ye asalaki na baentrée ezobalana te neti biso soki toye tosali messe omoni mpena awa bato de lundi au lundi plein na plein wana nga na osala po ezopermettre moto abimisaki mbongo na ye arecevoir mpe oyaye na basacrifice humaine te mpo lobaka non il faut kaka il faut makila bacérémonie nini esalamaka qu'est-ce qu'il faut faire nde toza babar ebele mpe na lwanda nga nazalaka na ngola nayebi ke balekaka nde seulement bablok moko ya bongo c'est-à-dire babar eza bara kitoko ya monene espace ya monene mais eza na nde seulement bampiaka est-ce que basacrifice to bacérémonie esalamaka mpo bar bato baya bakrie bandoya ebele esengaka makila te na domaine spirituel ya bokoko otola komona place bakosengo mutu te mais na domaine spirituel ya bokoko tosalelaka niama soit ntaba soit ngombe soit même na bible so okoti bato bakonoki kotumba bambeka baza biso mpe totumbelaka esika wana mbeka mpo topurifie yango donc bakosala kosengo mutu to mwana o non biso tosalelaka mingi ngombe ntaba nde tosalelaka
wana tobenga yango bamesse noire ezalaka messe moko oyo ozolongola ozodéracine baimpureté nyonso eza na esika na kolo espace mpe ozotikala koprotege esika po moto mosusu akoya aya kolongola eloko wana batieli yo aya kodesenvoûte bapratique na bino nyonso bosali mais ntango deja kala eza komonaka eloko moko ekosalema te babar nyonso oyo esalaka ndeti baplein eza déjà purifié mais oui so omoni bar wana bato bazangaka te eza purifié bato mosusu balobaka basimbi kisi non kisi eza nini paracétamol mpe eza kisi ebikisaka te ezalaka kisi te bayebi nde mayele ya spiritualité yango bazwa déjà baprécaution avant babanda bar na bango bayebi déjà ke foto chaque domaine spirituel na place na yango po moto alongwa na ndako na ye atie kaka na motu neke fona kende chez ma mère mais faut propriété moko spirituelle ezala wana po ekimisa bacliente voilà donc eza différent entre magie blanche na magie noire siko eloko nini ezalaka comme danger epai ya moto aza na connaissance ya spiritualité bon danger ezalaka wana j'aimerais bien otala pe na caméra bano oexplike bango danger ntango moto aza na connaissance ya spiritualité te danger eza na baperte oyo okobana kosala na baaffaire na yo nyonso ocomprendre moto moko asali bar ya kitoko soit asali boîte de nuit na ye ya kitoko peut-être adépense $100,000 mais oza na connaissance spirituelle te ozosalelaka mbongo nyonso ozosalela ozofuta batravailleur yo moko ozoankese eloko te yebisanga eza baperte oyo ozosala par rapport ke ozangi mayele ya spiritualité soki ozalaki nango dès le début na budget na yo po okota spiritualité na kati po oyebi ke na esika nyonso toza même batravailleur bakoyela mpe impurité même bato bazwa komela akotala pe eloko eza bie batikala otikelo mpoka mais à travers spiritualité ekopurifie nyonso donc spiritualité eza mai neti tomonaka mai ya physique boye osokoli na savon et puis salite elongo ndenge moko mpe na spiritualité donc soki totiaka budget na biso na mai ya komela na ya kosokola tosalaka mpe budget na biso na baaffaire na biso na spiritualité voilà. Alors bolandi na bokebi nyonso wana eza docteur Dieu merci Kimbangu ndenge a expliqué biso la spiritualité, comment est-ce que ça fonctionne. Alors docteur, ma toute dernière question, j'aimerais bien savoir aussi dans le domaine il y a spiritualité wana. Sikoyo ba couple par exemple oyo moi si to mobali moko na bango ake kotia moninga na ake kokanga moninga quelque part na ndenge ya spiritualité couple ya bongo eza na durée mo quelconque eza ke bakoki koboya na tonso après 5 ans soki azorespecte tonso sususu bamibe kote ekoki mpe kokata na ekabwani lisusu mais mwasi to mobali oke kokanga moninga na yo na domaine spirituel positif neti nga na kosala yango te na kosala yango te pourquoi parce que bolingo eza naturel ntango mobali alingi yo akolingi oka na naturellement bongo yo mpe so olingi mobali okolingi naturellement eza teke oke kokanga mobali to mwasi quelque part wana bolingo ya bongo eumelaka te voilà donc na domaine spirituel eloko fo yeba toza na spiritualité négative mpe spiritualité positive spiritualité négative basalaka nyonso bango meme koboma moto baoboma mais na spiritualité na biso positive okobenga ngai ata oza na bamillion mais soki namoni eloko wana eza négatif yebaki na kosala yango te na kosala yango te donc tomonaka mpe bacouple mosusu baza na bango bien mais mwana azoya te oke mpe na bamédecin esimbi te mais or oyebi te ke eza na domaine spirituel moko boye ezosala swat eza na basi mosusu babalaka bango te babankaza famille bango baza bakodia moko abotama kodia ye po asala mbongo po asunga famille mais yo obali mwasa bongo ntango ozobota te omoni kokanga bato bandoki mais soki oye na spiritualité bakotalisa yo ke mwasi na yo aza boye soki olingi ye soit fo badécharge ye eloko wana aza nango mpo azwa mwana donc bandeko na biso ya poto bandeko na biso ya ngola bazosouffrir ebele mpona kozanga koyeba spiritualité eza domaine moko oyo fo totiaka na première position na baaffaire na biso to vraiment. Alors ndenge nini bandeko mosusu bakoki banda kosala
pour na likambo etali tant sur promotion ya musala nyonso wana mpe ezofaire partie kaka na spiritualité mosusu omona tant so depuis akota tant mosusu armé bapete na ye mataka te mais bamosusu bazoya bapete ezomata totala bango mais ye moko pete ezomata te fo oyebaka eza na baimpurité spirituelle na kati donc nautaki koloba eloko mosusu moto mosusu oza mokonzi neti na bangola oza na ntibale te yebaka ntibale bakata yango kokata babete lisasi bekoti te basoda na biso bazokufa mais il faut bayebaki spiritualité ancestrale bakokufa te po tokokata bango antibale mambo esili donc spiritualité eza domaine moko boye elandaka motu na nyonso même président de la république aza na posa spiritualité yango tomoni atie bachef coutumier mpona nini eza spiritualité ezaki bonzambe na kati donc bapesa spiritualité chance mais na bato malamu na bato oyo te bakoya bagrimase oyo basali bono na bato malamu epi bakozwa solution sikoyo na babiloko ebanda koleka na Congo central kuna epai ya pe ya sonam papa na biso mona ntemi ndenge asala nayoka kuna soki banguba soki banini bakoma bandike koma ekoboma bandika esango bamasango koma ekoboma na wangila sikoyo ozokanisa ta te mpona apport na ndenge ya este na goma kuna mo eloko mo boye kobanda okobomaka ata banguna na biso na ndenge ya spiritualité miss girl ozomona biso toza na mayele ya spiritualité mais mboka eza ya biso nyonso mais jamais tokoki kosimposer directement soki gouvernement eluki ke non bato moko ya bedeka bazalaka bakosunga biso te po tosilisa ngo koki na biso mpe kokende na bamasango te tokokende mpe na bandika te oyebi mbasu basalango te mpo ngana tobwaka nango mbasu basalango te mpona babitumba oyo tokokende pena na este na frontière na biso toklasse bambasu seke bango to bakokota na mboka na biso dans 3 heures bita makolo ekomopola bango baobunda ndeni mbasu pene ezwi yo na lokolo yo oyo aobundisa nani oyebike badomaine spirituel eza nango na ndenge ebele tokokende nango na ndenge wana est ce que toi tu penses que bango mpe baza bolumbu ti baoya bamagere boko bambasu wana ezwa bango miss girl yebaka ngo na spiritualité aza oza grand mais soki yo nde moto ozoya kobanda moninga okomi na défaite ya makasi biso ezalaka soki nga na bandi yo déjà likofi yo mpe fo beta ngai mais soki nga na bandi yo te yo nde moto obandi nga mais makambo nyonso ya mabe ekwela yo mabe na moto abandaka na miniti orwanda nde moto oyebanda biso donc nde toza boye toza prêt soki gouvernement etie makambo anje tokosala oyo biso toyebi epuis tokotia kimia donc nde eza na oza na papacité otindela bina ta kagame ye moko mbasi wana te toleka mais kobundela mboka nanga na kobunda odeja tobundaka deja na mboka na biso donc kobundela mboka nanga na kobunda omoni babage na biso oyo tolataka c'est vraiment ndika donc soki obeti ngai eloko oyebaki kozwa te odeya naza na bantibale na ngai donc soki toke kuna tokokende mpe na babiloko na biso ya bokoko oyo bapetre na biso basaela totika na biso kokende komitungisa ono fo tosenga aide na kingandi non biso moko mayele eza me eza mboka na biso me biso te tokokonza yango respect na bakonza mboka so bapesi biso avali tokende kobundela mboka tokokende bino na bata BDK non BDK alors oyebi docteur tokochite na biso déjà pour téléviser za ngonga moi je voudrais savoir par rapport ya sortie médiatique mo bakatche mo te osala babi vedi jour ya enterrement na ye akolamuka bosala numéro mo akolamuka pona moi 5 minutes seulement peska bakongolais mbote ya suka après azongi na yesus na liwa est ce que numéro wana mpe ezalaka eza possible na spiritualité bato wana balobi bongo nalukela bango espace na maboke tv olobi bato balobi bongo nalukela bango espace na maboke tv eza maître bijou kisafo ete napesi mpe mbote esika azali théâtre aza moto ya maboke alanda esobe na vie de loin esalemaka te moto akolamusa mutu eyaka nzambe na biso tout force na biso tosenga yango na nzambe donc nzambe ndenge aza wana ye moko azwi molimo ale yo moto ya mokili olobi non nazozongisa yango pour 5 minutes akomi nani soki otala numero na ye yebisa ye ngai kimbango die merci puisque diabolo puisque ndoki nayebisi ye akende na maboke tv aluka espace baona olekisa ba émission na ye totalaka
Merci beaucoup. Tokomi vraiment kochité na tomona suka émission na biso. Merci bandeko nyonso oyo bazo komela kanga mikolo nyonso. Bo continuer kosala ngo pona ko soutenir mwana mboka Miguel artiste ndenge nazotambola partout boye pona komemela ba diaspora mais formation o etali ba imboka na ndenge ya défense ya drapeau. Alors docteur, votre mot de la fin pour notre entretien d'aujourd'hui, nini okoki koyebisa na baike pe bato nyonso oyo bakozala na besoin baconsulte yo mpona makambo etali spiritualité pe domaine physique. Bon, ngai na koloba ebele te na koloba kaka mosala eleka maloba na ebele po aza na posta acomprendre mamu na oloba eza bongo acontacte nga batala ht batala teke na lati babiloko wana te nde eza wana eza baagrément mais batala nde boulot et puis moto asalaka mosala malamu batalaki na baevre na ye nga Mbappé ezali cyborg ezali soin vaginal ezali psychotac ezali cardiaco ezali maladie ya diabete ezali donc naosala deya ezali nyonso oyo deya na olakisa bango donc kita nduta kutu koloba te kita nsima nde eza bakisa bapusi ezali oyo bamama la reine basalaka biso mpe tosalaka yango mai tomilakisaka na biso te donc bapesa nde chance biso tokosalaka boulot nde toyebali yango donc mwa bambote misato mama na ngai malundama Suzanne mama abota ngai et puis grand frère na ngai Richel Lubanzu bana na ngai Archavi Lubanzu et puis Grâce Lubanzu madame na ngai Trinité Mapangala grand prêtre mère Charles oboki na mère mais mpona oyakisaki sériosité non ok ouais obwaka mère mpena bato tu bayokake mère aza mère bena zanga aza docteur traditionnel ko mère ko docteur amundele tobeti ko dio biso mibale bata makambo ok nga tobona kote mwa spiritualité susu po plifoya yo yebi en tout cas merci beaucoup ndongo yambi biso lisusu boye esali toujours bien merci na bandeko nyonso oyo balandaki biso nabi oza na besoin ozwa Mbappé ozwa cyborg ozwa bakisi nyonso oyo tozoteka na centre na biso c'est-à-dire contacter noka numéro ena eza affiché ya awa biso na koyeba ndeni na kokomisela yo pour que esala bien na banoko nyonso oza na Paris États-Unis olingaka lisano oyebike kuna kayu mokongo ekomaka ndeti ya mwa kolemba pesa noka confiance na Mbappé okoma mbango kaka nde mona Mbappé quoi c'est-à-dire botikala bien geste production mpe azoyebisa na baike toujours soki oza na besoin basala filmage ya mariage anniversaire conférence concert séminaire campagne oza posala biso tourne baclip ya qualité bengaka geste production na kosala yango bien nayesaki bino botalaka nga botala mambo ezoleka na nsima na ngai te olobi eza na mama moko asutenaka nga makasi mama Jenny Bosso andiraka Chypre mama Jenny Bosso andiraka Chypre en tout cas nakoleka bongo te sana pese mbote wana bena mama bena asutenaka centre traditionnel de Masikimba merci nanga mo mpe na bakse lisusu ya suka epa mogroso ya bamanete nyonso na kikolo mama Hortense mogroso ya manete c'est-à-dire d'autres manette nyonso nalataka itoko euta pa mama Hortense obligé maman Hortense tout Luanda dans quelques jours nous serons déjà ensemble je vous prends congé on se retrouve à la prochaine ciao